YouTube Lupanga Bamongo ezanga Kalikambute au Congo, le soleil s'élève toujours avec sa dose de dinguerie. Et week-end Oyo en tout cas Bandeko. YouTube est très bien servi parce que dossier à Kofi Olomide na ex mwasi nae ezo kende seko kende likambo bandaki na manike en tout cas ezo kende ba étape na ba étape matière oyo ezo bota balitière bato ebele ba mort pe ba vivant ba koti na dossier Kofi Olomide, Alia, Claudie Likulia, Ngongo Luo, Blaise Boula, ba danseuse ba kokota, ba musicien Blaise Boula ba kokota, ba journaliste ba kokota. En tout cas dossier oyo ba chaîne à télévision kokota. Dossier oyo ezo kende moulayi mbote na bande nyonso mbote bisika bozwami. Encore une fois de plus merci pour la fidélité et attention Nabino oyo bo accordaka na chaîne Nabiso. Merci parce que vous êtes là. Merci parce que bolinga kabiso pe bondima ko sala biso confiance na ko accorder biso 1 ou 2 minutes Nabino pona kolanda biso. Ndenge boyoki na introduction émission Nabiso en tout cas likambo oyo ya Madame Alia oye bandaki avec ba audio ya maniqué et bakina ko suscité problème auprès ya Cindy le cœur abima qui très tôt le matin pour na ko réagir et après wana to ebeki na ko mona la sœur topé la petite sœur de Kofi Olomide Mama Rufa na London yepe aebaki na ko sala audio pour expliquer certains faits et ba makambu et bandi sikoyo kobima entre autres CV topé vie passée ya maman na biso to ya ndeko na biso Alia il y a deux personnes au bakoki ba bandi ko bimisa yango sur la place publique ba kombo o ezotangama eza ba kombo ya batu oyo bayebani entre autres Blaise Boula oto yebi star monene ya mboka Blaise Boula aza parmi ba ex ya Alia tozana Ngongo Luo o azaki PDG ya TKM toyebi nini chaîne ya télévision esika ba Marius Munga ba Florence Emenea ba bandaka kosala donc toisa susuna Claudie Likulia oyo Kofi Olomide ayemba et Claudie Likulia pe il était parmi ba ex yande kona biso to ya mama na biso Alia donc ba kombo ya batu oyo e bandi kotangama awa soki to bandi ko sala ba lien to banda ko établir ba lien entre bango en tout cas likambo yo ezokende singa molayi balobaka penza singa ya matembele parce que ndenge to yebi Kofi Olomide azaki abalaki Alia mais Kofi Olomide azwaki Alia et pas ya Blaise Boula oyo toyebi à un certain moment azalaka agressé na Kinshasa enlevé ba betaka e likolo ya mwasi bon on ne sait pas soki mwasi yango nde Alia po toyebi Blaise Boula asalelaki yango nzembo oyo ya Mama X on ne sait pas Mama X yango ezalaka Alia toyebi te donc ba vérité ekobima tellement ebele et toujours Alia ayebaki na kozala ex ya Ngongo Luo ndenge tolobaki azalaki propriétaire ya chaîne ya télévision ya TKM otoyebi TKM esika ba journaliste ebele babima et TKM kaka wana madame nayebi te ba de comme sous bakoyeba e Marie-Ange Mushobekwa azalaka journaliste Marie-Ange Mushobekwa siko aza député mikolo azoswana na papa Mboso mingi baebaki na ko invalider Marie-Ange Mushobekwa azalaka ministre ya droits humains et azalaka pe journaliste na TKM wana ya Ngongo Luo Marie-Ange Mushobekwa nde nani Marie-Ange Mushobekwa nde mwasi oyo Claudie Likulia ayaki kobala après donc nayebi te est-ce que na ndenga système à remorquage azalaka na Ngongo Luo on ne sait pas pour Claudie Likulia ayako ko beta e mosinzo abala kaka journaliste ya Ngongo Luo on ne sait pas donc likambo yo e kokende ba chaîne milayi ba journaliste ba danseuse ba kokota batu ba kotangama ebele na dossier oyo alors pour l'heure Tosuki Awa donc revenir avec de plus amples informations plus amples détails plus tard merci à vous tous et bon week-end.